Hervé na ba nyonso bazi occasion ko landa biso mokola lelo malgré ba Covid-19 malgré ba couvre-feu mais biso concept télévision tozaka wana pona ko sepelisa bino pona ko satisfaire bino merci na ndenge boze belé pona ko landa biso lelo tozolobela eloko eteli couvre-feu belé tolanda discours ya président Fachi alobaki mo azwaki ma mesure belé mais oyo eza en plein arnakin eza couvre-feu to solana ba imboka to suma kanisi on va ese biso est-ce que couvre-feu ango eza pene important pour la Covid-19 eza important mais ese biso est-ce que couvre-feu ango era ango au président tiaki de 21h à 5h du matin est-ce que bazo respecter ango ba imboka bazo respecter ango to solana bango ba pe suma kanisi na bango. Oui, bonjour maman, merci. Papa, comment je m'appelle Jules Moraïs. Papa, nous couvre-feu au Mokondiamboka, à Lobia, na ville province de Kinshasa, na RDC Mobimba. Est-ce que couvre-feu est important dans le temps où il y a Covid-19? Est-ce vraiment important? Bon, la réponse est à la dévolée. La volée politique, disons sécuritaire. Ce qui est de façon sécuritaire, là c'est important. Mais ce qui est na Covid-19, ce n'est pas important. Quand on a de 21h jusqu'à l'aube, na Congolais, na Congo, tu as une situation de vivre. La situation de transport, ils ont tellement pas saut des moutons et tout. Tralala. Couvre-feu pour la Covid-19 est important. Pourquoi? Je m'explique. Parce que na batu bazalaka esika moko na moi, c'est-à-dire occasion ozwa Covid ni maladie wana eza beaucoup plus na moi na butu batu ebele bazala bango bake na bango kolala donc eza vraiment important batia couvre-feu na butu pour na otungisa batu là eza otungisa batu inutilement c'est important. Mais bon, on lobby que 21h wande batunsu bazonga bandaku ko kangana kangama ba arrêt de bus inde Covid-19 ko wane eza nango ba raison moko non fondée bango mo bayebi ba raison ba ça la couvre-feu mais ba batama derrière Covid-19 so eza pour na Covid-19 wa batika na bango po occasion zo Covid-19 ya kozwa maladie wane eza na moi tango bato bazala esika moko na babis tango bato bakangami na bambouteillage eza na moment nde bato bazwa Covid-19 donc bacréer eloko mosusu et non couvre-feu mpona batungisa bato wana baodéranger bato déjà na pasi donc eza vraiment raison te. Est-ce que le peuple congolais pas respecter yango? En tout cas na ndimi te ke bato baorespecte yango bato na ndimi te ke baorespecte puis baorespecte yango te baomo ayebi ke baorespecte te eza onyokola bato. Ouais, on manque de respect, pas mon condambo. Mon condambo a quoi ici? Nous est-ce que vous respectez en côté? Moi, vous respectez mon condambo. Bon, vous savez, ils n'ont pas si pour nous exécuter ordre mal donné. Pour nous ordre mal donné de une personne qui souffre, yozoye bisaye qui a continué à souffrir. La limite que à exécuter ordre na o faire souffrir encore davantage. Il faut gouverner c'est prévenir. Bon prévoir ni tant bon ça la couvre-feu na ba moment oyo ya ba fête oyo. Donc il fallait pas prévenir autre chose que tout passi. Donc c'est ça. Les a koto sa mokonzambo katete mais eza kozanga botosi na été mais eza nde que nous il faire souffrir biso ils faire souffrir biso na rien mutu nyonso soka comme devant souffrance à lukaka à ça la autrement que souffrance te salate. Donc voilà papa parce que faire souffrir biso na ndenge ni imaginez que d'abord tant na utolo ba sur gouverner c'est prévoir. C'est-à-dire, tant que on couvre-feu, baebi ke embouteillage ezali. Baebi ke Congolais vivent tous les jours abimaka bamso abimaka 3 heures du matin. C'est-à-dire poisonga na ba passe ya ba transport na ba embouteillage foisonga au moins 23 heures. Souffrance biso yango wana
C'est-à-dire, il fallait d'abord prévoir autre chose que tant que tu couvre-feu, transport et passe, embouteillage et ça. Les Congolais vivent tous les jours. Ils ont 3 heures pour 0 heure. C'est-à-dire Bobi que bimaka 5 heures 23 21 heures. D'abord, ils ont manque à gagner pour la société à moi nango. Donc ils ont un problème moko social à Congolais, ils ont déjà pas si. C'est pour cela moyen toto sango ezate. Yango toto sango pété. Vous prenez un moni tout bien, au mouté à 3 heures, basungi au couteau comme 6 heures, aux ongino 21, aux ongino avant l'anda. Ah maman, yo kanisi ke biso to bimaka 3 heures pour tozonga 0 heure pour tolingaka. Eza pour tolingaka te. Imaginez so misale zaki na mboka. Ba société zalaki. C'est-à-dire na loi ba cadre ba yebi ke mutu akobanda kosala 7 heures. Assis à ça 16 heures. Nous avons fait Moussala à 7 heures, à 16 heures, à 6 Moussala, nous avons avant. Mais quand nous vivons de tous les jours, nous avons fait Moussala les athées. Nous sommes obligés, donc nous sommes obligés à Obima. Nous avons fait exemple de réserver. Nous avons fait kaka. Nous avons fait Kandunda na Pongabi. Nous sommes obligés à Obima 3 heures du matin pour que Kandunda naï. Pour transport, ils n'ont pas si. Transport d'abord, ils ont raté dans Mboka. En dehors que transport est raté, ni embouteillage peut avoir des moutons, yangoyo. Sikoyo, nanyo soana. Donc nous sommes obligés à bimatongo, bamisu bakenda kop na bango banda kop tant mususu 16 heures. Ozomona, qui ça c'est zabongo to vivara nengo wana. Makambo wana esi la tangu social na biso ya ba Congolais robonga, soki mambo esili mamyo se komi cadré, mais makambo ezal automatique, ezal ba otsinda batute que photo bimara telle heure pour voir même les États-Unis. Les États-Unis viennent à la des minutes ici à minuit et ça la rend n'engwana. Donc beaucoup ko bata malikola malate balobela mamususu balobela sur aspect sécuritaire, politique, stratégie politique. Et non balobela bato ni le Covid aux hommes moment nyonso automoni. Babis toza la rasika moko. Donc embouteillage, tozo kangana, de baba, l'église. Donc aux hommes qui ont raison, donc non fondé, donc ils ont coûté marambukutu wanati. Ils ont mamususu. Parce que pour la place il y a couvre-feu, fallait qu'il va s'aligner. La place à couvre-feu, il fallait pas augmenter sécurité sanitaire. D'abord, surtout tozonga un peu na sima. Covid-19, banga ba déclaré na mboka na biso esili. Mais ezongi na moment ya vacances. Ezongi pourquoi? C'est parce que bato bazo uta poto ne bazo ya nango. Et pourquoi bato ba uta poto ba nango na ba nango susu to nango mati? Parce que l'état na biso après asa prévisible té à prévoir ba mesures sécuritaires té na ba frontière. Dans l'aéroport, par exemple, il ne fallait pas prévenir. On parle sur la prévision, la loi des préprocos. Donc, c'est-à-dire, une personne qui veut gérer les gens, il faut prévenir. Avant de promouvoir l'action, il faut prévenir. L'État mboka na biso évité. L'État mboka na biso c'est quoi la police. C'est ça le problème. Donc, il fallait déjà dans la frontière, dans vacances, dans mouvement, et ça la maka. Il a fallu augmenter le contrôle. Bato bazo uta bazoya. Maintenant basali yangote. Biso siko déjà tozawa toi déjà bato apasi. Ba augmenter ba pasi na biso lisusu. Vraiment bayoka biso mawa. Balongwa ba biloko waneza inutile yango to respecter ngote. En tout cas wana nga lobi yango. Tozo respecter ngote, pe to respecter ngote. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Solange. Maman est-ce que couvre-feu na Covid-19 est important? Nous avons dit que tout là de 21h à 20h à 5h pardon. Est-ce que c'est important dans le temps où il y a Covid-19? Ngai nene tinga la mon est important. C'est important pour na bolamu na biso moko. Pourquoi? Omoni makambo eze be na mboka ata malade.
tozomona mingi baokangala msu bata maboma marita bata maboma balati babilamba maboma bakoseli maboma nzoka bazosala bacrime bazoboma batu tout ça basango mpona bolamu na biso tanto kobatela biso kokozala ba air tardif bino bamosusu bokoti bolali me bato mosusu baosala bamakambo na bango yanga na so balobi ke couvre-feu biso tomoni yango normal mpo ebatela biso à partir ya couvre-feu nde bazozwa bata mabe na mboka mpona mama eza mpe mpasi mpona bato mosusu lesi baniki lesi biso batacango awa oyo tokendaka bazando bato batekaka na bazando kozonga na bango awa eza mpasi mingi moto mosusu abimaka ndako 3 heures mpo azongaka ndako ba 21 heures moi teke eza mpasi mpona ye na aire wana président faci atie na aire wana président atie eza mpasi mpona nini selon mboka na biso mpo bambouteillage mpo neti nga moko na oloba awawa ezalaki le jeudi 21 heures déjà ebetelaki biso na kati ya transport kota bibwa bon tellement eza kaka makambo mokonzi ya mboka déjà sa kwesilwa to na autre mwa koloba te ata na bakompani soki bosilisaka mosala 12 heures seke bokosilisa su 12 heures te bokosilisa tanto 10 heures bokosilisa tanto 11 heures mpo na temps ya kolongwa mpe place ozali okoma place ozali na bongo mama ena mutu mosusu akezando aote depo kendaki atekino te nakoteka to mosusu ya mwa 15 heures mo ba 16 heures po banda koteka to mosusu baklinya banzombo le soir baroya amikangela avant au moins teke abomije bana baroliani so azongi ndako te biso nyonso toza bato akoteka te nzambe asala ngongo mutu akoki kowita gombe aye kosombela yo eloko soko ofandi banda ntongo teki te mbongo eza yo te nde totekaka babiloko boye ezali ke kilia koolongwa mpe atiki yango na wenza 6 makatisi aye kosomba yango na ngambo ya 4 donc eza nzambe nde apuse kilia wana aya kosomba eloko bongo te mari koteka edepanda eza makambo ya nzambe mpo okoki kobimisa mpe biloko ya bato bamona yango kitoko biso tozoteka omona mpo oyeba nda ntongo ti pokwa oteki mpe eloko tozoblige osani lokola lwasi epesamaki na mboka ozoblige okanga kaka ozonga na ndako mpo soko olandeli mpe koteka wana tanto na kolonga 22h 23h nakoti banzela 4 nazala nga na mbongo ya moto te nakoti na banzela 4 nakekutana na bato mabe baboma nga likolo ya mbongo bien nakufa likolo ya mbongo on dirait que ils ont respecté dans mboka na biso pour tout le monde un peu surtout le 25 décembre dans batuming balala ki na baba belé ba côté na ba 23h on dit peuple qu'on a respecté na yango te ya neti nga na ko banga na respecter nanga ponga place na zalili to na komi ngongani nazo welela faut na mukola lelo ezato sala temps na temps ozo comprendre ozo salela temps obi ke temps on a kozala boy temps on a ozabo donc ce que olobi na po tanto na okende gombe c'est que faut bo mama kamno so kosala lelo na kei gombe pona précéder na sa nini na kozonga o lali na bar yaya alingi na ye makamba couvre fête eza makambo na ye eza vie na ye ezo dépendre na mutu ndenge azozwa éducation selo na makamba mboka ndenge tozolanda makamba mboka oya moni a respecter atengonga o bataki pona ke bomana na ba policier te po soit tozwa na ba policier ba betanga lisasi te po ba komiso bakangi bango désordre te atangonga okanga te policier kangi mamba okanga na mboka da ezala kalango siko yo moko fo batela bo moino lokwa balobaki ke to koma 21h te c'est que fona ça po so écouter nga na kata mutuka na mutuka to gare to lali na biso apo balobaki ni soki ngongeleki leka na souciat lala eza bato belé ba ola na ba station ngongeleki pe ba batondi belé balali na ba station ba o ba respecter na bango te pa wana makam na ba ona leta soko azui bango soki ndenge ni ba kosala yaya mama obi mutu Monique engongeleki yake na souciat yo moko yebi mboka na biso ba policier na biso ndenge bazalaka okende boza na mwa 10000 na owe na poche est-ce que lobi peno kozonga na onda okende na onda yaya yango luka makambo zwa makambo yango nde makambo pona minute pe na koza na mbongo na gold na bite na se protéger na ke na la police na la po babaki bakanga te ozwi mutoke yo lalise na la police na tongo bose nini bo libérer bango siko biso komiso bakangi na la police avant bima mbongo osiko na ebite soto okumbala ndeni papa bango moko bakonjo bali boso na biso batalela biso likambango. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Papa comment on a? Comment on a frère Christian? Frère Christian, est-ce que couvre-feu au Mokondambo a décrété na RDC, est-ce que c'est important dans le temps où il y a Covid-19? Bon, na muku c'est besoin de mon importance à couvre-feu wala te. Pour autant on nous bieta la nzela. Et là mutu va recevoir biso yango eza nzela. Et là mutu eza nzela.
oyo kozala ke biso mpo nzela ndenge toproduire biso mwa bamituka esalaka mwa biloko ya kolia eyaka babwakisa babiloko mo ezanga ntina bazoraisonne eloko te bazoraisonne eloko moko te mama. Est-ce que le président Fatiti a raisonné le roté? Le président va président erreur maman. Président ça maman doit comprendre le roté. Oh, il y a solo. Vérité maman. On a eu Monique entourage, l'entourage. Alors l'entourage il y a soba qui kala. Ata oya yemo ya sika. On doit conduire une erreur. Au couvre pas teli biso biso mso ngenda misa dosi sa misa ba 21h. Au commandant kuno heure ini ne ba mbouteillage na nzela. Pour nzela malamu ezate. On doit souffrir biso ba congolais. Pour nani? Mais ceux qui ont 18h, comme à 21h, comment on a 15h, 16h, pour commander avant? Est-ce que maman, Moussa Lango est avant? Est-ce que compagnon est en Gaï? Moi, je suis un peu nerveux, je suis un peu nerveux, je suis France, ça colle compagnie, Moussa le Silla, Airboy. Moussa le Silla, pour le moyen de transport, Netindaku. Faut que ça paye à Bissau. Parce qu'on a mis Colo compagnie, on a bango bazan kata mboka na biso ba yebi président Fatia lo baki mamba ko po bango bango bazo ngaba air. Nous supposons la boko réduire air na bino musala. Ya mukuse mama na okata na mukuse chef de l'état azonga sima atala. Entourage même malamu te ba couvre fait ba tseli biso mon importance na ngote. Ezata na tina moko te chef de l'état azonga na sima atala. Ya mutu eza nde banzela babongisa banzela tolingi bambute ya jité toto souffrir makasi na mboka. Ngana moni c'est important pour la Covid-19. Ne ba sungi biso pour tout ça Covid-19 te. Ah maman, wali za tina moko te maman. Oh. Botala banzela te, toto wala botala no banzela pour fufu utaka bo nzela za malamu te. Masangu nyose utaka nzela za malamu te biso déclarer banzela. Socialité na ya mboka ezate. Mais parce que papa nanga soki ndesi santé za bien te fufu ngo liango ndenge nini Pono to mi batela no to vana ndako po malade zo biso te. Neti biso na njili ya mama nzela malonga ezate. Soki na route ya Sekomaf. Okomona nzela malonga nzela kuteleka ezate. Komanda entra njili tio koma njili boise kuna nzela malonga ezate awa. Toza na maya malonga te, courant malonga te, ale sikoyo. Bongo te bonyo ko lepso na mboka o. Chef de l'état façon à sima. A raison entourage des malamu te ba meme na erreur. Suki wana maman. Merci. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na ngai John Mbazi. Papa pona yo couvre-feu oyo mokonza mboka lobi na vie province ya Kinshasa eza malamu to eza mabe. Bon. Aza mokonzi eza lokwa tata na kati ya ndaku soki amoni mbeba aopesa bameko na ye tant que papa lokola apesi bameko na ye oyo ya lobi donc c'est que amoni eza malamu parce que nalandaki intervention ya général Kasongo c'était hier à lobi mokonzi ya mboka aza na posa population na ye eza na kimia. Alors, tant que amoni que alobi que population est en akimia, c'est que alingi mboka na ye alingi population na ye amoni mbeba yango apesi couvre-feu. Ko batu musu ba bi que couvre-feu ngo eza na pona Covid-19 est-ce que pona yo eza pona nini? Ah bon, pona ngai ce qui eza pona Covid-19 c'est que peut-être balingaki basala ndenge ezalaki liboso na ba marché kokanga. Parce que ceux qui ont la Covid-19, kolobaka qui 21h, tokata misala, tova na bandaku, tokota na bandaku, tout ça, moi je vois que les gens qui ont la Covid-19 parce que la barrière mususu, les aki liboso, les abongote tel que ba marché, les anango ndenge zalaka toujours, ba église, les anango ndenge zalaka, tout ça na ba transport. Tous en dengue tous à la gare. Bon, pourquoi qu'à balo bakaka 21h pour la Covid-19? Mais on a mon équipe aux alentours pour la Covid-19 pour nous na université, bana bakanga qui déjà avant, ba pegis ba bibe ba défense les athées, ba colossé les athées. On a mon ba cause na open raison pour la Covid-19. Oui, ba cause na raison, ba cause na raison, to boité. Mais yango penga na intervenir par rapport à la question na yo, ndongo lobby. Hein? Par rapport à la question de ceux qui prennent la Covid-19, pourquoi les marchés sont là? Hein? Pourquoi les transports? Hein? Bazo matana ba moto, bazo matana ba mituka, ndenge ezalaka toujours. Mais tant que tout le monde qui balobaki awa likambo ko confiné, tout le monde qui ba moto komaki mutu moko, tout le monde qui
le transport est comme qui réduit, le nombre de personnes, l'église est comme qui réduit, distanciation mais maintenant on ne voit pas ça. Sur le lobby il y a une université, mais université oui d'accord, université oui, mais c'est quoi va marcher. Ceux qui pour la Covid va marcher. Donc Covid est ça quand peuple congolais alela ki mingi on veut lire na taux du jour, to lire na ndebo kangi ba marcher pour to souffrir. Et moi la président Fatia tiki na no temps to fêter na nous boyer, to fêter na nous après o kangala ye. Yo ce qu'on nga posa ngeza yo sanga pona yo ozomona ngo de couvre-feu eza pona nini. Tina ngo vraiment eza nini. Bon, couvre-feu pona ngai na mona ki lokola ke eza na makambo politique yango ba sali boye. Ndreza makambo politique na kati wana yango ba sali boye mais bazolinga pena ko lobate moyen ba lobezate. Il fallait pas à la claire. Il fallait pas à la claire. Nalandaki bien général Kassongo hier. Moi je suis la télé nalandaki information de près. Nalandaki général Kassongo. Alobaki bien général Abatou. Mais surtout tali lelo ba policier belé na ba fin fond. Bisika oeza batu baza ba osa musandenge sengeli mais so landi na ba fin fond. Ba osa landenge sengeli te. Les policiers n'importe comment, tout ça, ce à 21h, tout ça, à Kangi Moutou, moral les athées. Non, il fallait d'abord ceux qui moutoisent en mbeba. Le col en est il fallait pas donner nos moral à Moutou. Après si Moutou moral, c'est bon, Balasima, Boina Boisot, là la associate. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Au moni, il y a un an pas bisoto au monde à Mabé. Netinga. Nga salaka mingi butu. Moi nasalaka tongo ngaza motocycliste nasalaka tongo so nasali tongo na zwaka repos un moment na pemi ba er mosu na bimi na continuer à travailler ti 23h30 ndé na kataka musala na nga ndé na mona ke nasali musala malam parce que j'aime beaucoup travailler la nuit parce que la nuit en juin et zwaka malili et résonnaka très bien et puis pour na batela mutuka na yo so to dit le quoi net ba chauffeur na uti kozala na patron moko ya bamituka na tongwa lelo bamituka va na lopango abinanga je préfère cette fois-ci acheter la moto hein que na somba bamituka je préfère acheter moto pourquoi parce que na monique mituka ba chauffeur ba komi ko ya na ba raison embouteillage et puis kokata musala avant voyez maintenant omoni maintenant économie ozomona déséquilibre en économie. Parce que mbongo et ça la kaboui et pas na yo et pas nanga et kuna c'est ça l'économie d'un pays vous voyez donc pour nanga et ça malamu pour na malade ndenge ba lobby mais ils appellent mabe pourquoi et ça très tôt fallait ba chata 22h ou bien 22h30 puis 23h hein vous voyez hein ndeti sikoyo na outil matete na ye na komi na juste na itinjiliawa pineto bokinga vous voyez nazana na versement te nazana makamso ko sala chambre air ngo moni na auto somba chambre air na longoli sous 5000 francs ya chambre air maintenant dis-moi ba ko kanga 20h na obando forcer batu yaka mataka na moto nanga ponga na zwaka versement maintenant patron nanga a ondimanga voilà c'est bon pour la maladie mais l'air c'est très tôt il fallait pas pousser à air moqué. Mokondiamboka, j'avais très bien suivi le général Kassongo. Le général Kassongo a dit soldats, policiers, azana nzela ya okanga mutute pona likambo etali air, so mutalexi air, soit pona embouteillage et si tout ce qui mboule beti, c'est ça ma parole d'honneur naie. Ce qui mboule beti, alobi très bien. Mokondiamboka azana posa population naie ezana kimia. Donc ce qui mboule beti va forcer Moutouté, Batika Batu. Ceux qui peuvent embouteillage ça, va comprendre Batu, va kanga Moutouté. Et puis, va quoi kanga Moutouté, pour na likambo etali air, ceux qui est lesquels Moutou. Soit pas de Moutou, balal ça na souciat. C'est tout. Toi na posa morale, na ba policier na biso. Ba policier na biso, balika ko kanga, atali kamba moke ko tombo la Moutou lokola nyama. Non, c'est pas ça. Et loko to boy na mboka o yangwana. Bonjour maman na ngai. Yo mo posa ba so no seka déjà ni na ngosobwe. Oh, non, c'est pour la candidature. C'est nini? Nasa malade. Comment on a papa? Ngai abenga na komba Rachidi mena maître chaleur. Maître chaleur. Maître Makofi.
Mais mettre ma coffre, à part mettre ma coffre, je vais mettre ma salle. Papa, est-ce que couvre-feu au Mokonzamboka décrété dans RDC, est-ce que c'est important dans le temps où il y a Covid-19? Est-ce que couvre-feu au Mokonzamboka, couvre-feu pour Mboka au Congo, Mouna Mouta, comme la Lali à la Mouki, le Naton avec sa mamounaï. Est-ce que Mboka couvre-feu, on a le président qui a fait couvre-feu? Tout le monde va continuer, il y a où tout le monde va continuer. Est-ce que le président qui a fait couvre-feu? La raison est nini. Obino, les journalistes de ce pays fort, on est boyé dans Sainte-Thérèse. À propos couvre-feu, couvre-feu, ils ont nini. Ils ont raison nini, tout est bas. Là, je suis bien informé que les gabisso. Le président Fatia Abi est pour le coronavirus. Mingi tu as un discours, alors qu'on a un discours avec un tédon, il y a mon président à l'Obiango et pour le coronavirus. Bon, biso à Congo, tu me copier. Là, je suis na poto kuna pe basale corona na bango basale pe na couvre-feu. Pour biso to landa ba mindele. Ah nga banda na banda 2020, si na 2021 to ke na suka boye. Na mona ta mutu mwa kufa na corona te. Na ebite. Asa na poto kuna basala pe couvre-feu. To ebi pete. Boka na France. Ah, mais na France ngo bango ba mindele biso to ba bango ba ba blanc biso to ba noir. Moi, je suis là, je suis correspondant. Mais on peut ni coronavirus est allé, tu peux pas faire un mot. Et bon, on va te question. Pour la corona. Et bien, mais couvrir la corona, tu vas seulement pour la corona. Et à son île. Voilà, on dit, on te pour la yoga, on tient. C'est pas seulement bibembe. Vous êtes à Banakin. Vous êtes à Banakin. Vous êtes à Mopomo pour passer le président éviter de monter. Pour le président à salir. Pour Babi, Namboka président à Saramabete. Ce que le président ça bien. Mais parce que tout le monde va monter un coup. Pour y aller salir. Bon, il y a ce qu'on aime dans ma baie. Pour que vous ayez un été pour na, Mambo y a salé, et Simbate. Vous comprenez? Et Simbate. Le président Fachi, il a vaillé à raisonner couvre-feu car on a besoin de cabo, il a besoin donc, coronavirus c'est ça, il y a raison qu'on a besoin. Si le président Makambo, c'est un problème. Pour le président Mambo, c'est le cabo, il y a bien noté. Ça veut dire qu'on va faire un bureau na bango. Oh, il y a solo. Pourquoi on a dit que le président Mtaloba qui a un discours, jusqu'au président est bien noté. Et ça, un service de mon côté, Namboka, Bachango, ils ont un zéla. Ils ont un versement. Service union sur l'État, ils ont un zéla, un versement. Mais couvre-feu, sali, babi, il y a un versement. Parce qu'on a raison. Bino même si vous voyez, il y a un versement. Bakangi, on a boutou, on a tongo, batigo, félé. Est-ce que les Congolais vraiment respectent un couvre-feu au pays? Les Congolais respectent un couvre-feu au pays. Les Congolais bakangi afuti mbongo na pokwa na tongo na ngola bima akopaki abakanga bafuta mbongo nde respecta ngo biso linga iso yaki mamba solo nde président biko mamba solo corona kashine kwa kashine bien singa ya kashine te mais apona oloba na koza na kashine te président bi kashine to respecter sikoyo couvre-feu eza na base nini couvre-feu to yeba couvre-feu za base nini. J'espère que boyoki baimboka ndenge balobi même sous balobi eza malamu sous pe balobi eza mabe po ezo sunga te ezo nyoko la population surtout que biso surtout na changu awa le transport ezaka passe par embouteillage parce que des moutons soir longwara 18h on a zando kokoma na koma ba 22h siko président Fatia te couvre-feu de 21h à 5h. Tout là dans la banzela, babi vraiment Mokonzamboka amega ko réduire un peu l'air wana amega moko ko bongisa côté wana abongisa pena côté wana. Merci mingi na maman afi Milandu, na pesi merci mingi na bandeko na nga famille bamba ko ma pesi bino mbote ba meilleur V na camarade nanga Shadrack Nimi, meilleur ve na grande sœur nanga Lauriane Kwedia, batnyoso bodake bozala ebele pona kolanda biso na pesi bino ba mbote ya trop. Tokuta nsusu prochainement.